Correcteur News TV, Awande correction, il y a la news tout. Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. Papa na biso Félix Amatsimbongo kitoko pe mbongo masoda na pesi mbote na président biso le République démocratique Fati beto opona ngana ke lo bakabwe matondo mingi pona akufa te njema baksele super ma mingi. Babi, le gardien du temple de la démocratie, Fils Mukoko. Donc, Fils Mukoko, mbote là yo. Mbote, maman. Yebisa biso, balobi, impression na yoza nini parce que lelo, ezali bongo journée dédiée na soutenance, il y a gratuité, il y a enseignement. Yozali bongo moko ya gardien du temple de la démocratie, yebisa biso impression na yo. D'abord, tout ça, gratuité, enseignement, et constitutionnel. Régime sortant et Tikala Kosal et Langote. Pendant 18 ans. Bisote Kosal et Lango. Au moni, et là qui s'amouté mamabe. Et là qui s'agézan à Batou. Balingi bana batangate bazara bachege. Les deux autres sali signal fort. Mais ceux qui bateau bazo bloqué gratuité va continuer. Et que la sous marche pacifique. Et nous allons faire sitting dans l'école. Nous avons appris une école Moamba. Les promoteurs ont poussé même les enseignants dans la classe. Tant que nous gardien du temple de la démocratie, nous avons dénoncé. L'éducation est la base de développement. Bad et lobby, Matungula Outolobake, ils vont soutenir le Congo na makambo etali gratuité. Bati kao balobi kina bango o basoya bango pona bana bakoma basheke pour freiner le développement ya Congo. Chabar ya lobi que gratuité enseignement est bongo bango ba mettre confusion président inde ko HP. Chadara la kisabiso école mwana ya domestique na tango fele. Pardon? Chadara la kisabiso école moko moi nata domestique na atanga ofele. Wana ba biloba omoni batu wana. Eza ba biloba lo basalaga. Bana sabiso 1000 écoles basalaga na budget na bango. 1000 écoles ngo za wapi?
Ce sont des gens qui ont trompé Kabila. Kabila comme la Kanda na bango. Alors, les lots, Bobandi marche depuis Bobandaki. Alors, point de chute, Gozawa. Point de chute, c'est l'organisateur. Je crois bien qu'on a un ministère. Merci beaucoup. Coco, correcteur News TV. Balobi Awande, correction, il y a News tout. Donc, Coco, c'est bien que nous qui malé malembe, tina destination. Donc, tout ça, bango liboso, il y a Molamboka, Douglas Tulengi, Balobi cadre, il y a UNC, Balobi parti cher, il y a l'honorable Vital Kamerhe, Babi président. Donc, Douglas Tulengi, impressionnant par rapport à la journée dédiée à soutenance et à gratuité enseignement au Kolobanini. Merci Maman Chako, on s'appelle Mine Boyoluanga na kati ya Fuloyo. Tout d'abord, les actions de la société civile. Mais si on est parti politique, on s'est mobilisé base na biso. Ngande on a maître Basile pour Azali porter par motocycliste. Tous sont mobilisés à motocycliste, c'est pour qu'on comprenne moi en Mboka. Au moment où il y a gratuit enseignement pendant 10 ans régime Kabila a violé la constitution. Constitution ça moi si, mais ça coufa. Pour façon à violer et ça n'a pas signé. Mais là Basile qui faut-il better maman Vital Kamerhe pour article 34 et comment appliquer. Et puis des choses. Au moins les là parmi les priorités de Konzamboka, ezali éducation. Na rata éducation tout le monde enseignement et puis tout le monde a gratuité. Né à Tchango parmi les piliers naé, oh ils sont très majeurs. Il y a moi les là toyé consteni mon amboka fati béton parce que c'est des visionnaires dans Konzamboka. Il y a certaines personnes oh bah faire qui Konzamboka pendant 18 ans, bah faire qui constitution la biso, ça va moi c'est façon bah violer Kabila mais c'est le déjà. Non, bah violer Balobi qui est en cours, ils ont pas réalisé. Constitution la biso Mboka, il était promulgué pendant 2006. Mais Kabila dès son mandat a violé un mot à respecter un côté. Mais les lois appliquées. Donc, quand le Japon a moins Mboka Fati, il faut donc courage. Il y a une situation de gratuité. Ok, même dans l'université, tout le monde a été sur un bourse et au sein de grande qualité. Parce que l'enseignement de l'éducation, et ça, il y a un programme aux enfants. Alors, qui fait d'abord les lettres techniques à la qualité. Donc, pour moi, il faut tenir compte de la vision de la enseignement. Merci beaucoup, Ndeko Douglas Tulengi. Voilà, tu as dit bon, maître qui est son à UNC, il y a mon il y a des bases quoi. Donc, moi, c'est madame journaliste. Impressionnant par rapport au journal et l'eau. Journal et l'eau, c'est un bissoté et c'est la société civile. Mais elle a le mot comme tout la facilité de lobby. La base, il faut soutenir l'action de Konzamboka. Oui. On a Antoine Chilombo. On a un programme à s'appeler appliquer article 43 de la Constitution. Merci. Donc, Konzamboka s'appelle à faire appliquer article 43 de la Constitution. Classifié dans l'offre. Classifié dans l'offre. On a vu ça sur cette pandémie. À soutenir l'action de Konzamboka. Parti où ils soutenir le président de la République. Il dépasse INC. Il fallait participer à la manif. Parce que Bango a soutenu Papa Nabiso. Biso il faut dans la Rana. Basile Polo na kati malobate maître Basile Polo balobi bato ngambo kuna donc secrétaire général il y a PPRD donc lobaki que gratuité enseignement ils ont idée toute initiative ya président de la République c'est-à-dire bango le babandaki yango pour ça ikande ko achever omoni PPRD sali 18 ans na pouvoir année ata moko te au moins na marché basala pona ko soutenir gratuité to ba congolais to botami na Congo to koli na Congo Congolais a sous obaté, Congolais a sous ma discours à l'occulté. Gratuité enseignement dans la carte de la Constitution. Moutou Oyo Azali à faire appliquer en gros comme on avait fait le centre de Chilombo. Il y a un changement, il y a un cash. Cash Azali parti, Azali regroupement, du ministère du président de la République. INC, IDPS, Vital Kamerhe, to Sangani, to Sali Aro, Lelo et Sengoda Makas. Peuple vaillé. Donc ça fait comparaison à marche moko. Marche moko salamaka a soki ndenge nini. Omonaki batu. Mais lelo ba lobby. Toko bulate. Lelo zo fele. Yango somo na bana mike bazoya baye ko soutenir action. Donc so INC ba lobby biso ko la te. Toko kendele lo tina suka.
puissance mikolo na INC. Puissance. Bazobenga ngo puissance. Omoni moto soki epeli soki yango bomango na mai ekopela su makasi. Donc mikolo INC surtout mikolo oyo babenga ngo puissance. INC puissance, INC mupepasika. Bawa pasika ngana ndeko nga Douglas Tulengi. Soki tolobi A eza A. Donc tolobi A na kata mbula to bangi. Tolobi tous les wewa boya ko soutenir action mokonza mboka baye biso to kala. Donc puissance kaka puissance. Tona sango makati faci béton. Faci béton kolata ofele. Kolia ofele. Kotambola ofele. Koloba ofele. Kamaso ofele. Yango wana tozali na sango makasi. Donc il y a une salle représentée par le porte-parole. Maître Bastille, Douglas Tulengi, le financier, nous sommes ensemble. Oh, les adhérents, sont comme mes cœurs aussi, merci beaucoup, Maître Basile. Merci. Donc, tous les gens qui continuent, donc, on qui là, si, on peut bailler qui vont la marche pour soutenir gratuité et enseignement. Moi, alors, vous allez bon moment la classe, les gens allez autant pour la soutenir l'enseignement. Impression à les aligner. Nasa posani babilo ono ceux qui t'a vélo comme à 2000, mutuka comme à 3000. Ngaya na nasa kusana. Quand on est dans la mamba classe, n'est comme le filet bongo. Kesa kitoko boye. Ngala ne ba no benga na bozo souffrir ba benga na mbolo katsa makadam na kala. Siko le komi ke no komi ba no kota classe na tango ti ba robima ba benga na te. Ti ane ba nité aussi là ba benga na te. Esengo te. Esengo. Papa rolé la mille la souté, maman romi tu nisa souté. Nde ba papa baza komi tumisama. Msuka musu baza koteka mai na tango. Po ebika tu après midi, aki ateki mai na tango après l'après-midi à classe. Siko lelo bo te souté. Oza anda ko bandi otangi après que classe. Impression aux amis. Merci Kanda télévision classe fait bani. Merci na sunyu papa na biso. Merci ndeko yo le binini. Nga petela la merci na nyiso asali ba misusu ba kufula papa mais batikana mazo sufu mais bango ateli bango c'est peli makasi. On appelle merci à Zalokumu. On appelle merci. Avec Fati. Fati Béton, il y a Félix Béton. Il y a Félix Béton. Waouh. Alors moi dans le milieu le binini. Après on merci pour bater ce courant fêlé moi fêlé. Et on est tombé qui nous souhaite merci. Ah, pour la gueule fêlé. Merci pour la Karaoumela. Félix Béton. Pour la journée dédiée à soutenance et gratuité enseignement. Bon, en fait, l'impression est bon dans le sens que il y a l'application des Congolais. Pour actionner sur politique au sala, on peut grouper à tout. Ce qui population à quantité, c'est que c'est fashion. Mais le retour santé, n'a pas de macadam, n'a pas de macadam, même esprit, même moral. Donc, cela veut dire qu'il y a gratuité pour les Congolais. Et ça, salut. Parce que yobiga bato batangi sara likamba compte nego ba para bazo bela mutu so za venir d'assiette au repliquer crise au coup fait. Pourquoi? Parce que voilà yango moni likambo ya likamba classe à bana pour la biso en tout cas tout se peut nango. Pourquoi? Parce que état ici bolingo ya Fachi envers le peuple congolais. Toujours dans l'idéologie à papa, le peuple d'abord. Mais on est les consonnettes. Et là, yo bali. Mais nana osa en sorte que fête ezala. Nana osa en sorte que fête ezala lengi. C'est yo marié. Yo nous en sorte que ba inviter ba sentir que non les lelo. Yango moni ba na ba accompagner action oyo. Donc ba la que bisonde ba les concernés bisonde ba bénéficier. Il faut donc ça là. Bien que papa va soutenir biso ba para, mais biso moko ba na photo ça là. Yango moni présence à bana et à renforcer encore gratuité enseignement. Donc Fachi na zawana, il faut ça en sorte que oh c'est un débit. Il faut ba bis scolaire, il faut polyclinique na ba collège là. Donc bana ya Congo batanga na ba condition malam parce que bango nde avenir à lobby. Voilà en fait et le donc nous sommes contents, nous sommes d'accord avec Fachi. Asala ya mingi pourquoi? Parce que à part classe bana tozana maternité ma maman, tozana nini misala ba papa. Donc le social na Congo ezalaki abandonné.
mais lelo comme IDPS socle nango c'est le progrès social nde omoni lelo na minute congolais du fait que IDPS a ce pouvoir congolais a osepela parce que tokosala bolamu oyo tobundela yango moni toza wana mpona koaccompagner bandeko bazo accompagner mpe mokonzi ya mboka parce que tout ce qui est fachi mpona biso en tout cas okoyebisa biso eloko te place nyonso kobengisa biso tokoya yango mo tokoya appuye bandeko oyo na likanisa mokonzi ya mboka ya klase ya bana ofele voilà quand on appelle ça ba news babi awande correction et ba news tout donc tout ça vraiment liboso ya bandeko ya coprodi Asbel donc tout ça bon elongo na bango to ba ko sala marche pour ko soutenir gratuité et enseignement yango to kana on peut impression na bango ko zandeli mbote maman ko se présenter ba imbo ko balanda ba ebozana nani ngai naza maman Rachel Mulumba ndoi nanga merci beaucoup mandoi toza awana Vous savez maman Rachel Copodi Asbel tozo soutenir gratuité il y a enseignement il y a chef de l'État tolingi na kati ya Congo bana batanga c'est ça tolingi bana batanga tolingi te bana bafanda na ndaku raison ya kozanga mbongo ya minerval tolingi eloko wana te yango biso Copodi tozo sala marche tozo soutenir chef de l'État, gratuité de l'enseignement de chef de l'État, Fachi Béton. Et c'est réalisé dans le territoire, il y a RDC Mobile. Oui, ça va se réaliser, oui, pourquoi pas, ça va se réaliser, oui. Alors, bon, on va retirer la gratuité d'enseignement, on initiative, tu peux aider. Papa, maman, train, et c'est qui au monde des arts, très sécurisé. Moi, côté les mélango, exactement, moi, côté stopango, exactement. Fachi azo sala musala. Bana déjà bazo tanga. Ce que zala qui le contraire, bon tout na bana classe. Bana batanga ka déjà bazo foutate, bana bazo foutate. Donc enseignement exact gratuit. Banguna na bazo kosa. Ba aussi les côté. Alors maman Rachel, mais quand peut le moi muke Asbel na yo. Asbel les wapi, vous organisez nini? Bon, Asbel na biso ezali, siège na biso ezana Gombe. En face il y a Midema, ndesika siège na biso ezali. Bonjour madame. Alors, impression pour la journée dédiée pour la soutenance, il y a gratuité et enseignement. D'abord, Eza et Sengomingi pour Nanga. Chose promise, chose réalisée. Malgré que Babandagi Popé Sango chance, mais les Lotomoni Fati a dit et il vient de réaliser. Donc c'est un grand plaisir pour moi. Il y a comme un enseignement de base et ça la gratuit dans Katia Congo. Et ça qui nango constitutionnel, mais volonté et ça l'a quitté, volonté politique et ça l'a quitté. Mais voilà, Dieu nous a envoyé quelqu'un tellement saturé de bonne volonté. Voilà pourquoi les lots bana bazo tanga gratuitement. Oya rotia tembe akende. Ngana kendaki jou wana na Gombe. Na moni batu bazo sepela ndenge bazo zongisela bango ba minerval o bafutaki déjà. Madame, imaginez ozana 5 bana na école bafutaka $700. O dépenser combien par an? Et maintenant bazongiseli mbongo wana. En tout cas, ce n'est pas un bénéfice. Vraiment, ils ont vraiment eu le corps, c'est pour la makasi. De gombote là yo. Ande kon bote ndeko maman. Vous allez moment quoi bayi coproduit. Alors impressionnant yo par rapport à la journée dédiée pour la soutenance et la gratuité enseignement. Ah vraiment ezali likambo oyo tokanaka depuis kala. Tomoni que non balobaka ete bakombataka na réalité des choses. Tomoni que non bana ebele o na kimukolo otala mukolo ayebi kotanga te ayebi kokomate. Moi eza volonté te mais eza manque makoki. Makoki ezalaki te moi na koli akomi déjà mukolo ba conséquence wana ekomi kozwa na kimukolo. Mais lelo loko tokanaki kala o mokonzi o alingi mboka sikoyo asali yango vraiment tosepeli makasi yango toyeko na bandeko na biso bolimbisi ba mokila na moi difficulté à moi lingala. Donc c'est quelque chose qu'on prétendait depuis l'eau. On a prétendu depuis l'eau. Donc sur ce nous l'avons vécu aujourd'hui.
En tout cas, vraiment, Circe, on est en train de féliciter d'une manière indirecte notre président de la République démocratique du Congo. Vraiment, merci à Coprodi. On continue toujours avec les autres, donc connectez-vous, restez toujours branchés à Corrector News TV. esengo makasi mpona kosoutenir Faci Beton tala kaka ntango ozozo bokonzi il faut otanga constitution soki ozotanga te eza mawa makasi ye atangi constitution amoni makambo nyonso ezosenga kosalema mpona Congo bana na biso bandeko na biso bayaya bapapa basepela na président Faci Beton. Yango toye tozana esengo makasi pona gratuité d'enseignement. Yango omoni ebele totondi awa biso ba mususu touti ba bisika na bisika touti ba pays ya Chine, touti Amérique, touti Canada, touti Europe mobimba. Toza awa tosangani biso nyonso lelo. Soki botali bokomona ba Fédération de la Chine. Yango eza na kati na ngai na lati ngai moko toza ebele bamususu bauti na Suisse, bamususu bauti Belgique, bamususu bauti Hollande, bamususu bauti Londres, toza na bango awa ebele toye mpona kosoutenir mokonzi ya mboka bino nyonso botala baoyo bayete boya toza na esengo monene mpona bana na biso bazotanga ofele bana na biso nyonso ezala bana ya bafayulu ezala bana ya baoyo nyonso boyebi bazotanga ofele na minute oyo tango ozozo bokonzi otanga constitution na biso elobi nini po ozo pouvoir yango pouvoir ya Faci na biso eza pouvoir ya Beton batu nyonso baza osepela baza na esengo biso nyonso toza awa yango natondi bino botondi merci beaucoup. En tout cas mobile ya marche ya lelo ezali pona koyebisa na bato bazolinga kotelemela la gratuité de l'enseignement que l'enseignement selon la constitution doit être gratuit, n'est-ce pas, surtout pour un niveau de base oyo eloba melaki na kata constitution yango na biso to ko marcher lelo pour na effectivité na yango ezala. Nous avons compris qu'il y a d'autres personnes ya mutema mabe o balingi te que makambu eleka na ndenge ya malamu batu ya makambu mabe o balingi te plutôt enseignement ezala gratuit yango lelo tolobi tokotambola pour faire respecter cet article eza na kati ya constitution ndenge Faci alobaki classe ofele tolingi classe nyonso ezala ya ofele mpona koépargner baparents congolais en général na budget ya 2 milliards 100 millions de dollars. Donc ceux qui déjà pendant cette année scolaire les parents sont épargnés na 2 milliards 100 millions de dollars. Dans 5 ans, au moins un parent moussous car na mbonga bandai ko dépenser pour la minerval akoyi ko sala ngo mwa likambo moko boye pe à faire développer famille na ye. Oui, pour l'organisation lelo ezali koleka vraiment malamu. Donc on est là en cadre ndongo lobi ko ya ASBL parce que société civile ezali lisanga ba ONG ya ba ASBL donc biso pe lokola asafacho tozali wa et tozali pe quand même parmi bato pe bache moi lisu na kati ya organisation. Donc tozali kobunda makambo koleka très kitoko tosenka na bandeko nyonso ba ko accompagner biso pas comprendre que ezali marche na esprit ya opposition te ezali marche na esprit ya société civile. Donc toye na kimia doye ko soutenir gratuité de l'enseignement. Itinéraire ezali tozali ko kende boy inde tokobima 24 tokomi yango tina suka tozwi sikoyo direction ya boulevard du 30 juin tomati yango ti batetela tokoti tokei tina ministère de l'enseignement esika nini tokodépose memo na biso. Merci beaucoup mwana mboka.
Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV.